بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس Bande ko balandi ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To bandi nanu ko zongisa matondi epai na kolo Nzambe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sima ko zongisa matondi epai na kolo Nzambe pe na kosenga kimia pe oboti ya Nzambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bozali kolanda émission na bino oyo ekobanda koleka chaque vendredi na ba 17h na CCTV. Na émission yango komona yango Ar-Risala. Na tokozala ensemble na kozala ngai meite et tokozala pe na Dr Abdul Majid oyo tokozala ensemble na ye pona ko animer émission oyo na kombo ya Ar-Risala. Ar-Risala ezali message. Tamba lobi Ar-Risala na lokota ya arabe elingi koloba message. Maintenant, question oyo koya epai na mutu nyonso to azali kolanda biso akomi tuna message nini balingi bapesa biso na ngonga oyo. Est-ce que ça message ya liwa to ezali message ya pasi to ezali message ya esengo message yango ya eloko nini o balingi bapesa. Mukolo ya lelo toninga to pesa message ya oyo babengi yango Islam. Message ya Islam. Risalatul Islam. Message ya Islam de tolingi to pesa yango. Na Islam oyo boyoka ka yango, Islam oyo bomonaka batu bazala ko pratiquer yango. Quelque part ezalaka na ambiguïté na epa ya bato ebele. Bato baike bazoye bate baye bakate eza nini. Ba comprena te ba msuso komona. Mutu na mutu azali ko définir na lolenge na ye. Ba msu balobi te wana ezali religion ya baalabu. Wana ezali religion to yamba ya ba Sénégalais. To ya bandingari. To ezali yamba ya ba Arab. Na soko kena mikili ya poto bakoyebisa yote wana ezali yamba ya bandibu. Za religion ya bandibu. Mais au juste ezali nini Islam. Na tina na yango to preferaki ke message ya liboso to lingi to pesa peuple congolais na bato nyonso to bazali kolanda biso na mboka mobimba na mokili mobimba pona komeka ko limbola Islam ezali eloko nini. Tokoloba nanu na ebandeli esengeli muto nyonso to ayeba ke Islam ezali une religion nouvelle te. Ça veut dire religion moko yamba ya sika. Elo moko ya sika boy bato basangani bayokani bapesi yango kombo ya Islam. Ezali lolengi wana te. Parce que toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayaki kokuta na pena makambo ya lolenge wana. Tango azali kote ya bato yamba oyo ya Islam, bato ebele bazolo ba me comment o makambo nini ya sika oyo yeli biso. Yamba nini oyo ya sika oyo yeli biso. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na ya lobite yebisa na bango ndenge tokokuta na 46e chapitre ya 5 Coran na sura oyo tozali ko bemunga to chapitre to benga ngo communément Al-Ahqaf na verset 9 Allah ayebisi na prophète ayebisa na bato Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul yebisa na bato
eyamba oyo nga nazali kote ya bato message oyo nazali kopesa ya islam ezali message ya sikate oyo batoma bazalaka bayaka na yango te. Donc ezali message oyo ye ko contredire ba message oyo batoma bayaki na yango te. Donc ezali kaka même message oyo batoma bayaka na yango. Nde yango wana tokomona ke ya solo islam ezali eyamba kouta epai na Allah. Eyamba kouta epai na Allah kobanda na kombo na yango islam. Na islam wana tozali na momoko oyo ezali kouta na katikati na yango kombo na yango ezali assalam. Na salam wana elingi kolakisa la paix. Na kimia wana kimia oyo elobami wana ezali moko parmi ba attribut ya Allah, ba attribut ya Nzambe. Ye moko amipesa kombo wana ya lobi azali assalam. Na salam ça veut dire azali Dieu de la paix. Nzambe oyo atonda kimia pe apesaka kimia. Alors lokola ye azali Nzambe na kimia apesaka kimia na mawana ye na bolingo na ye oyo azali na yango epai na biso bato na mokili alingaki pe ke bato na mokili ndenge bazali kovanda na mokili na ye bavanda pe na kimia pe bazala kotambola na kimia pe kimia ezalaka kozipa bango na yango wana ezali na enseignement to ezali na makambo oyo ekosalisa bango po ete bakoka kotambolaka na kimia wana pe kimia wana ezala kati na bango pe bazala na kimia ezala kozipa bango. Na enseignement wana nde yango tobengi yango al-islam to islam. Enseignement ezali ko apporter kimia na ba aspect nyonso na ba domaine nyonso tu. Islam ezali ko apporter ya solo kimia na bato na mokili oyo Nzambe asala na mokili na ye. A partir ya wana tokomona ke po ete mokili oyo ezala na kimia ya solo esengeli bato bayamba eyamba oyo ya islam. Na yango islam yango na définition na yango selon ndenge banganga Nzambe bazali ko lakisa biso balobi al-islam huwa al-istislamu lillah والانقياد له بالطاعة. Elakisi ke islam ezali komibonza na mibeko na Nzambe, kotosa mibeko na Nzambe, kozala ko se soumettre na volonté ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kosalela kolanda malako na ye ndenge apesa yango epai na bato po ete ba ekoka kosalisa bango awa na se ya moi na ndenge bazali kobika. Nde yango wana oyo babengi yango al-islam. Donc se soumettre, la soumission à la volonté d'Allah wana ezali sens ya islam. Na ndenge tolobaki na ebandelike tomana biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam a confirmé biso alobi ezali message ya yambote to yepe aye na message ya sikate to ezali pe eyamba ya sikate religion moko nouvelle te, mais plutôt ezali message to religion oyo bantoma nyonso tu bayaka nango oyo biso tolobaka ki ya solo batoma banso bazalaki na kati ya yamba oyo ya al-islam. Bango nyonso bazalaki ba musulman ndenge mikanda ya Nzambe ezali kolakisa biso yango. Mais sauf que prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam tango Nzambe aye ko révéler ye islam aye ko révéler na forme moko universelle pe forme moko parfaite pe forme oyo ezali définitive. Donc à partir ya révélation oyo kitaki epa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam message wana ya islam eye kolakisa keno Nzambe akokisi islam to message wana ya islam eyamba wana akokisi yango na ezali pona bato ya molongo mobimba pe ekotika la muto mususu akoki koya na message mususu te oyo ekoya kolakisa keno euti epai na Nzambe. C'est ainsi que dans 5e chapitre à 5 Coran Nzambe alobi na biso clairement ayebisi na biso alobi aliyauma
akmaltu lakum dinakum. Lelo oyo mukolo ya lelo toye ko parachever e yamba na bino to pesi yango forme parfaite. Wa atmamtu alaykum ni'mati, pena kokisi bolamu na ngai dikolo na bino. Wa raditu lakum al-islam dina, pe nazali satisfait que bino bolanda islam yango ezalande e yamba na bino. Donc nzambe nde atindi biso to landa islam. Ezali te ke no biso moko to lali to lamuki to yokani to sali mwa lingomba to lobi ke no kombo nango islam te. C'est ainsi que au monde islam ezali na kombo ko uta epai na Allah parmi ba attributs ya nzambe. Nzambe nde atinda kabato balanda islam. C'est ainsi que epai na ye azala considérer religion musuté à part islam denge Corée ezali ko yebisa na biso na 3e chapitre 5 Coran verset 19. Alobi na biso inna dina inda Allahi al-islam. Epai na ye a considérer eyamba musute kaka islam ya kotosa mibeko na ye to kozala soumis na volonté na ye. Na ndenge tolobaki que nzambe nde atindaka bato balanda islam ezate bato na makanisi na bango. Tolobaki pe ke ezali religion ya bantoma bansu. Nzambe ayebisi na Noé ayebisa bato oyo azalaki kokamba. Na katikati na Coran to okuta na 10e chapitre ya Coran surati Yunus chapitre ya Jonas na verset 72. Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin. Nzambe ayebisi na Noé alobi siko soki bino boboyi kolanda message yo nga nazali kopesa lokola ndenge biso oyo toye kopesa bino message soki bino boboyi ezate ke no toye koluka mabonza fama sa'altukum min ajr message yo to pesa to luka mabonza te to luka bofuta biso te in ajriya illa ala Allah menzo kande lifuta na biso eko uta epai na Allah. Noé alobi wa umirtu an akuna minal muslimin, natindami na nzambe nde atindi ngai ponga na zala musulman. Donc ezate ke no ye moko afandi ou bien bafandi basali likita la bango balobi ke no to zala ba musulman alobi wa umirtu an akuna minal muslimin. Donc nzambe nde atindi ngai nazala musulman, nazala na yamba musute. Soki toye kokoma epai Abraham oyo azali le père des croyants, ndenge moko nzambe nde abiangaki ye na kati ya yamba oyo ya Islam. Eza makanisi na ye te to bayokanaki na batu te. Nzambe alobi na katikati na Coran to na 2e chapitre 5 Coran na verset 131. Nzambe alobi if qala lahu rabbuhu aslim, nkolo na ye ayebisi na ye o Abraham koma na kati ya eyamba ou bien kota na kati ya eyamba o ya Islam. Donc zala soumis na volonté ya Allah, zala parmi ba croyants soumis. Abraham pe aboyaki te qala aslamtu lillahi li rabbil alamin. Abraham alobi lokola nzambe yondo tindi ngai obengi ngai na eyamba oyo ezali na kombo na yo, alors ngai pe na ndimi ngai pe nako yamba eyamba oyo ezali ya yo. Na yango wana na tango ayambi eyamba wana alobi fo nasenga epai na nzambe asaisa nga na umela na katikati ya eyamba oyo pe bana na ngai bazala na katikati ya eyamba oyo bakenda eyamba mususu te. Akomi kote ya kabana asengi nano epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndenge tokokuta yango na katikati na Quran na 2e chapitre 5 Coran na verset 128. Allah subhanahu wa ta'ala alobi rabbana ja'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nzambe nazali kosenga na yo oumisa biso na katikati na eyamba oyo toumela na kati ya eyamba oyo ya Islam. Ngai na progéniture na ngai ba oyo bakoyaka na sima na ngai bana na ngai na bakoko na ngai bango nyonso tu biso nyonso tosala une nation musulmane pona yo. Eza pona kolakisa batu te pona munite pona yo. Asengi epai na Allah subhanahu wa ta'ala lolenge wana na sima na yango
atei pe bana na ye ndenge tokokuta yango na deuxième chapitre 5 Coran na verset na verset 132 wa wassa biha Ibrahima banihi wa Yaqub inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham akomaki kote ya bana na ye, atei bana na ye, na sima ya kote ya bana na ye atei pe koko na ye Jacob, ayebisi na bango alobi ya solo Nzambe nde aponela bino eyamba ezateke oyo makanisi na ngai to ya bato ya mboka na biso tosangani tosali nini wana eyamba wana te. Nzambe nde aponeli bino eyamba to religion. Alors nazali kosenga na bino bosala makasi fala tamutunna illa wa antum muslimun, liwe kuta bino bozala kaka na kati ya eyamba ya Islam. E Jacob tanga ayokaki nini lite alina afanda kipo ye mokote ye pe na tango azui bana akomi pe kote ya bana na ye ndenge tokomona na verset 133 am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al maut. Est-ce que boko imagine ndenge nini Jacob tango liwe lingake kumela ye asangisaki bana na ye alobi na bango idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, atuni bango nanu liboso alobi nzambe nini obo banda kosambela. Bana babandi ko yebisa na na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Isaac ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Toko banda kosambela nzambe ya Abalayama, nzambe ya Jacob, nzambe na yo, nzambe ya Abraham, nzambe ya Ismail na nzambe ya Isaac. Oyo azali nzambe se moko. Na biso pe tozali na kati tozali parmi ba croyants soumis, ba musulmans. Bato ba okotosa mibeko na Allah. Donc ozali komona que nyoso ezali ko lakisa biso ke no Islam ezali eyamba oyo Allah subhanahu wa ta'ala a pesaki yango epai na batoma bansu. Même Suleiman to Salomon, le roi Salomon, Nzambe ayebisi biso na 27e chapitre 5 Coran na verset 42 ayebisi na biso alobi wa utitu l'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ya solo Nzambe apesaki biso mayele avant reine de Saba koleka oyo reine de Saba zalaki nango, et puis biso tozalaka déjà ba musulman. Donc bazalaki parmi bato bazali kotosa mibeko na Nzambe to ba ko soumettre na mibeko na Nzambe. Pe reine de Saba tango Salomon a teyaki liloba na Nzambe ayebisaki na ndenge zali na 27e chapitre 5 Coran verset 29 tina 31 ayebisi na suka alobi Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Komeka komi kosala orgueil te koleka komatisa mapeka na yo te liboso na ngai nazali kosenga na yo oyamba eyamba oyo ya Islam koboya koyamba eyamba oyo te. Nande yango wana reine de Saba tango ayaki a embrasser Islam ndenge makomami ya Nzambe ezali koloba, ndenge moko na Moïse, ndenge moko na Yesu Masiya, na ndenge moko na ba toma banso tu o bayaki na toma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tango ayaki pe ayeko la biso keno ezate keno makanisi na ye, mais plutôt ezali Nzambe nde atindaki apesaki recommandation wana ya ko zala ye moko musulman pe te ya bato makambo itali Islam. Nzambe alobi na 27e chapitre 5 Coran na suratu Naml chapitre les fourmis na verset 91 Nzambe alobi innama umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati allati harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin. Ya solo natinda makina nazala kobondela to nasambelaka Nzambe ya mboka oyo Nzambe a rendre yango sacré la Mecque. Pe Nzambe wana azali na eloko nyoso ezana eloko moko te to luka yango epa ya moto o Nzambe azangi azozanga eloko ata moko te azali ko détenir makambo nyoso oyo moto akokosa nango posa e Nzambe ayekoloba
wa umirtu an akuna minal muslimin pe ayebisi na prophète ayebisi na biso alobi ngape na tindamaki na nzambe pona zala musulman. C'est ainsi que islam ndenge tolobaki ezali religion ya nzambe oyo ezali na kombo ya nzambe ezali na kombo ya Muhammadité mais plutôt ezali kombo ya nzambe pe nzambe a révélé yango epa na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme une religion universelle. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يا solo to tindaki yo Muhammad pona molongo mobimba okebisa bango na moto ya lifelope opesa bango sango ya malamu ya kokota na katikati na lola pe ezali religion moko parfaite aliyauma akmaltu lakum dinakum mukolo ya lelo to parachever religion oyo zali nango to eyamba oyo zali kolanda oyo to tindi yo o embrasser yango pe ezali religion moko définitif oyo koki mutu moko te akoki koyana eyamba ya lolenge wana to oyo ko contredire yango na sima ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam po nzambe ayebisi na biso na katikati na hadith prophète ayebisi biso na katikati na hadith alobi assalamu ismun min asma'illahi wada'ahu fil ard. Assalam o ezali dérivé à islam ezali moko parmi ba kombo ya nzambe nzambe nde a installé yango na mokili et régner na katikati na mokili. Islam est régné na katikati na mokili. Fafshu salam bainakum. Alors partagez ces messages de la paix entre vous. Yango wana mukolo lelo tolinga kito partager na bino nazali kotika na docteur Abdul Majid akoka ko paraphraser nga ou bien akoka ko bakisa muke pona ko compléter message na biso ya mukolo lelo sur l'islam. فليتفضل مشكورا. ماتوندو مينغي بونا الشيخ فامبا علي حميدي امام يا موسكي Isoke. Tosengina nzambe abakiselema ele bwanya pour permettre ba téléspectateurs ba comprendre bien message na biso tozopesa bango par rapport à l'islam. Bon tozona ngonga mingi te sauf que Cheikh Famba oti ko pesa lumière na mbebele et to continuer ko développer yango parce que ezali juste émission ou ezali introductive to kotala dans l'avenir neni to ko bisa yango. Et ezalaki juste souci na ezalaki aluka kolongola moi amalgame to ambiguïté et salaka bato bakanisake islam eza religion mususu o ba prophète ya nzambe ba yana ngote to eza pe religion ya nzambe te bele bakanisaka ndenge wana mais na kati ya Coran nzambe la kisi biso polele ke na kati ya mabele o ezaka na religion mibale ya misato ezate religion ezaka mibale moko ezali ya nzambe pe mususu eza ya satan eza na ba forme ebele yanza mezaka forme moko pe ezana ba pilier nango pe dans les jours à venir to ko développer yango pour permettre batu ba religieux nzambe ya solo eza nini mais prophète Muhammad kimi nzambe eza likolo na ye alobi na biso na kati ya ba enseignement na ye nahnu ma'ashara al-anbiya ikhwatu li'allati dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Prophète Muhammad alobi biso bantoma ya nzambe do bango bantoma nyonso ya nzambe Muhammad, Jésus, Moïse, Abraham, Josué, ba prophète nyonso ya nzambe o batina na mokili. Prophète albi biso bantoma nyonso ya nzambe tozalo kola bana ya tata moko me ba mama différente. A expliquer a meki ko expliquer métaphore albi toza bana ya tata moko lolenge nini pe ba mama ebele lolenge nini. Alakisi ete toza bana ya tata moko po ete religion na biso ezali moko. Et tozalo kola bana ya tata moko ba mama ebele po ete toma na toma tango nzambe atinda kaye na loi na ye pour s'adapter na ba exigence ya époque na ye. Donc c'est-à-dire il y a plusieurs lois mais avec ils ont poursuivre fond moko objectif eza moko sur le plan de forme ba loi ba prophète ya nzambe ba yaki nango eza un peu eza moi ba différence sur le plan de forme mais sur le plan de fond nyonso eza ko poursuivre kaka objectif moko à savoir koluka ko établir une bonne relation entre mutu na nzambe sur le plan vertical na mutu na nature ezali ko entourer sur le plan horizontal. Alors premier point au prophète alobi que biso batoba ya nzambe quel que soit nombre na bango mais biso banso tozaka na religion na biso ezali kaka moko pona ni religion ya nzambe ezala moko po ete nzambe azali moko vérité salvatrice ezali moko tina ya bokelami ya mutu ezali moko tina ya botindami na bantoma ezali moko message fondamental ya bantoma banso ezaka moko et bongo soki bantoma banso bayaki na message moko pe batindamaki na nzambe moko pona nini baya na ba religion ebele. Donc islam elakisi biso ke religion ya nzambe eza ebele te
religieux ya nzambe eza kaka moko, mais et connaître plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Et oui, comme il biso te toki ko pesa le exemple ya politique na biso na kati ya RDC. Tomo lelo Congo, République démocratique du Congo, eza mboka moko. Congo na biso eza mboka moko. Mais cependant Congo et connaître plusieurs dispensations présidentielles. To banda bina ngonga ya président Kasavubu aleki, président Mobutu aye aleki, président Kabila le père aye aleki, Kabila le fils aye aleki, lelo tozana tangi ya excellence Félix Antoine Chilombo Tshisekedi yepe koleka ti ndenge mokili ko ya kosila ba président ebele bakoya, mais RDC kotika la moko, mais ekoye ba président ebele. Et puis ndenge prophète alobi bayaka na ba loi ebele ezana moi différence sur le plan de forme, mais sur le plan de fond etika li moko pe la moko pe na kati ya politique. Chaque président ko koya ayena ba gouvernement na ye bazana programme ya gouvernance ezali différent, peut-être na programme ya gouvernance ya prédécesseur na ye na successeur na ye, mais ba programme nyonso wana quelle que soit différence nango sur le plan ya forme, mais ezali kaka eza na différence sur le plan ya fond, parce que ba programme nyonso ba gouvernement wana ils ont poursuivre kaka objectif moko, à savoir quoi assurer bien-être ya population congolaise pe quoi assurer développement ya Congo. Donc islam eza religieux ya nzambe eza kaka moko ya mibale oyo eye ko rivaliser religieux ya nzambe ezali ya Satan. Donc en dehors ya religion mibale wana mususu ezali te. Siko po yeba religieux ya nzambe ya solo okoyeba yango inchallah dans les jours de la prochaine émission toko essayer de développer ba pilier fondamental ya foi na religion wana oyo ko permettre yo oyeba soko za na religieux ya nzambe ya solo to za na religieux ya nzambe ya solo te. Parce que ndenge Cheikh Famba utai ko tanga verset ya Coran nzambe alobi inna dina inda Allah al-Islam. Lingomba liboso ya miso ya nzambe zaka islam, c'est-à-dire religieux ya nzambe kombo nango islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Bande ko na biso lokola tozo na RDC ezali moi pays moko en consonance chrétienne, c'est-à-dire ba chrétien bazali belé leo soko tangi na kati ya Bible comme on a Jésus-Christ alobi ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire Jésus alobi bokanisa te ke na yeko sala bolingi na ngai mais na ende ko sala bolingi ya oya tinda kinga. C'est-à-dire Jésus ayeko ordonner o nzamba senga ki a ordonné ayeko pekisa o nzamba pekisa ki et puis ayeko sala était à manifester volonté ensemble sur tous les plans de la vie pour qu'il a servir d'exemple na bateau bakolanda. Ndenge wana pe ezalaki pona prophète nyonso na chaque dispensation prophétique ba prophète bazalaki ba médiateur entre Dieu et les hommes, bazalaki ba centre où la volonté de Dieu était connue. Soko lingi obika il faut landa ba prophète ensemble, mais tant que prophète na prophète azana ngonga na ye dotobi ba prophète baleka ki liboso, mais oyo ya prophète ngonga na ezali siko tindenge mokili kosila ezali prophète Mohammed qui met ensemble ezali kolona ye lokola leo na République démocratique du Congo tolobi ba président baleki ebele, mais lelo ezali période ya son excellence Félix Antoine Chilombo Tshisekedi nde période na ye. Donc soko lingi oboya ye luka oya yo mokili mususu yenda ezali président, donc lelo pe soko lingi oboya Mohammed luka mokili mususu ki lufanda, parce que prophète Mohammed ndazali prophète moko oya tindami pona mokili mobimba inchallah na mikuba émission ko ya tokola kisango sur base ba écriture nyonso oyezali véritablement révélé ko te pas dans nzambe inchallah. Merci beaucoup na parole cher femme. Merci beaucoup docteur Abdul Majid na kanisi bande balandi bolandi na bokebi penza complément oyo ya mutuya oyo bauti ko sala biso to ba présenter yango. Donc pona kolakisa bino polele ke ndenge tolobaka na Kishasa tango ya ngoyo likambo na tango na yango oyo ezali tango ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc esengeli na biso toluka ko profiter na opportunité oyo biso nyonso tolanda message oyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaki nango, message oyo ezali na connotation ya kombo ya nzambe al-islam oyo ezali parmi ba attribut ya nzambe ndenge tolobi pe ye nzambe nde apesaki ye nzambe nde apesaki nini, apesaki kombo wana ya ba musulman ezate ke no batu bafandaki bazolobaki no to lobaki to komi ba musulman to mipesi kombo wana soko tangi na 22e chapitre ya Coran na verset 78 Allah subhanahu wa ta'ala lobi huwa sammakumul muslimina min qabl, ye depuis kala apesa bino kombo ya ba musulman ezalaki consensus te ezalaki te boyokani ya bato mais nzambe ye moko nde apesaki kombo wana. Donc yango wana tozali topesi bino message oyo pe tozali kosenga na bino nyonso boyamba message oyo po ete ezali message ya kimia
pe ezali message ya bomoi oyo kosalisa biso awa na katikati na mokili na pona mokolo ya lelo tosukisi awa tosengi na nkolo nzambe lokola ye azali nzambe na kimia atia kimia na kati na mabota na bino pe atia kimia na mabota na biso baso pe atia kimia na katikati na mboka na biso oyo tozali na yango moko se République démocratique du Congo tikete nzambe apambola bino. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا